Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mbote na bino balandi tindika tindika boza les bienvenus vraiment dans nouveau numéro oyoyo ya émission na bino préférée Debout Congolais. Merci pour la fidélité na bino bo akordaka biso na émission oya boanya oyo esalaka décryptage pe analyse ya ba information na République démocratique du Congo. Na yebi ki bozaka ebele bo apreciaka émission oyo ba analyse to salaka to partageaka pe na bino na observation na bino partout bozo se trouver dans le monde entier na saluer bino na saluer pe ba kolocheno bazo salaka émission ekomela bino refin qui sombe na papi Kelly merci na bango pour émission oyo et comme vraiment réalisable vraiment lelo tokolobela nini lolo tozolobela lisusu la muka ba yokani na Jantini Ngobila qui marche na bango eza reporté pour na mois ya octobre le 16 octobre nde bango bakosa la marche na bango mais bango pe bakoti na kati ya danse ya meeting copie coller ou bien ezali stratégie mususu ezala échec ou bien ezala ki coup raté lokola ba raté stratégie na bango bamoni ke batimbeli bango na ba autorité en place na oyo bango bazali ko planifier bamoni ke il faut maintenant babanda kolandela ndeko mboso na liro ya banda ko kende na masolo to découvrir ango tout au long ya émission oyo qu'est-ce qui s'était préparé na bandeko na biso la muka et puis toye bape après ce qui s'était préparé et loko nini oyo bazo envisager le sous kosala quelles sont leurs stratégies banani babanda ko tinda bango vraiment soyez accrochés nous allons parler de ça tout au long de l'émission oyo tokoloba pe lisusu makambo ya contrat oyo eza signé entre RDC na Angola eza libulu munene ya makambo eza na zone moko d'intérêt commun oyo ba Angolais babanda ko exploiter na frontière na biso ya ba Congo tope Congo central lelo pétrole wana kabila tikela ki yango ba Angolais bazo travailler bazo depuis 2007 oyo République démocratique du Congo il fallait qu'il signe accord il y a exploitation commune il y a pétrole wana na zone d'intérêt commun entre biso Congo na République ya Angola mais lokola kabila zaki na souci ko s'éterniser na pouvoir atika ki na zone wana Bangolais bazo exploiter pétrole et s'éterniser c'est aujourd'hui au conclusion et kozwama pona exploitation moko commune entre biso RDC na République d'Angola ministre na biso na ministre na biso ya hydrocarbures na ministre ya Angola va parvenir après ba échange makasi na ba expert pour retrouver accord vraiment tout au long de l'émission beaucoup découvrir nini oyo ebongisa maki ndenge nini kabila tekaki ba mboka ezana ba pays ebele ba koma na mise na ba richesse ya Congo voire les pays africains à cause ya souci ya kabila ko s'éterniser na pouvoir lelo mabulu wana bazo zipa yango lelo ba pays wana bandai ko profiter parce qu'il y a même une société française pe bandai pe ko exploiter pétrole kuna mbongo nango ekendaka nango na trésor public congolais te. Voilà cause où il y a certains pays ceux qui bozota l'animosité na bango vis-à-vis à présent c'est que des alliés que ba mazita na bango ba contrat mal signé na mabulu oyo ezanga ata papier ba signaté oyo kabila apesa na ye pour bango ba exploiter ya continuer ko vendre na pouvoir lelo Félix Tshisekedi au pouvoir et comme lié ngambo parce que il faut revoir ba makambo wana boko découvrir ngo peut tout au long émission oyo peut to kosukisa na likambo o etali rébellion na Ituri bakangaki 11 rebelles ba 11 ba rebelle o bakangaki ya mouvement moko rebelle ezali coopérer na Ituri ba dénoncer acteur politique moko important susu bazali ya ancienne FCC ou bazali MP ba proche ya Kabila ba mususu bazali na kati ya armée ezali scandale munene pour te comprendre ba nani bazo evrer
pour un échec qui a état de siège, pendant qu'il y a des tueries ciblées où ils allaient contre la population civile. Alors, aucune réaction, il y a des acteurs politiques et militaires où il Kinshasa, bazolia na bango miel, bazo sepela na bango, kuna bato bazo kufa. Pour bakanisi que business na bango et koyo kufa te. Nous allons aussi passer là. Vous êtes encore une fois de plus les bienvenus na émission où il analyse et décryptage et actualité na bino. Lamuka a planifié marche na ye. Marche au bango babongisaki échouaki oyo utaye koleka. Tango ba échoué na marche na bango ndenge ngobila pekisaki bango tolobaki yango na be mission elekaki que c'était une guerre civile planifiée. Objectif na kati ya marche wana ezalaki que ba machette oyo bango bakabolaki na ba jeune et créer guerre civile. Ba jeune oyo bakobima pona ko marcher oyo bango bongisaki déjà bakobima te pour ba marcher mais bakobima pour banda ko massacrer d'autres civils et na kati ya ba massacre bango bakosala ebima lokola guerre civile population zo s'entretuer bala tsatiseke di chapeau. Yango wana bazalaki très pressé. Ya kokende même na ba représentant na bango ceux qui tokobenga bango bongo au bazal à l'extérieur du pays ya kokende ko saisir ces pays qui aya kotala makambo ba marche pour une première fois et ça le matin na mokili ba opposant mboka moko boye ba kende ko saisir ces pays pour na likambo ya marche na bango moni que ceux qui mutu na planification ya makambo mabe ata ko lo bango te mais ba intention ya mabe ko mona na travers makambo oyo ya za na kati ko planifier. Et tout le monde a bien que vigilance, il y a une autorité, il y a ville à Kinshasa, na ministère na biso intérieur, gouvernement congolais, ba comprenant qui ba information, ba comprenant qui mbela o ba tobele ba belela ki tobelela ki que il faut faire très attention. Il y a une guerre civile en gestation. O baza na kati ya ko préparer na ba machette ou bomba mi na banda kwa bato. Pona ko créer nango trouble na kati ya mboka ba profiter ba exécuter plan na bango. Tant autorité il y a ville à Kinshasa via le ministère intérieur basali ba bouclage na bango ba kangi o ba kangaki na ba machette parce que ba machette ango pe silité l'état continue à faire son travail ba kangaki ba jeune belé avant marche ya la muka o ezaki avorté o Fayulu la santé taki. Alors ce n'était pas une marche où ezalaki que Fayulu azaki vraiment un objectif ba information ils ont continué comme mezali que ba diplomate ya mutema mabe. Quand on continue que le président Tshisekedi est mal aimé na acteurs politiques et belé mondiaux parce que l'intérêt na bango et belé zo kufa. Les lots diplomatie ou les salema na monde vis-à-vis na ba pays africains vu ba scandale et salami surtout na pays local la Congo. Ils ont senga que si accord y il faut monde entier ba accord wana za signé ndenge nini. Quelle est la part des Congolais? Parce que makambo ya ba Congolais ici, ça lit déjà pour se belé dans l'instance Union internationale, que ce soit les Nations Unies, que ce soit tous les pays de la communauté internationale, bakokakali sous-souté, qu'on s'est prononcé clairement dans le dossier où est allé Makamba Congo. Alors, le dossier Congo, le dossier est belé dans le placard, le dossier est belé dans l'armoire, il y a Nations Unies. Tellement, et comment ça la bango soni, Makambo ya Congo, et comment que transparence est là parce que moindre pépin est kolobama likolo. Alors Fayulu a pesa qui est test. Le test qui a été donné à Martin Fayulu ezala qui a que ameka marche wana basa le loko wana parce que to bosanité l'Union européenne ba pesa qui chance na Félix Tshisekedi na ba élection en 2018 pour na bango ils ont parlé d'une guerre civile. Tshisekedi a ko maîtriser Mbokate parce qu'il n'a pas gagné les élections. A ko maîtriser Mbokate le pays va sombrer na guerre civile. Il faut Nations Unies agir ba mettre fin à ba élection wana où ils a dignité. Bato ba yebi ba bande ko landa actualité ba yebi oyo Union européenne a bongisaki. Même Union européenne parce que dans l'ensemble, il y a plusieurs pays. Certains pays ont partagé peut-être été politique phare. Il y a certains pays comme la France, les pays moussous. Le coup là, moni mis sous ma casse à Tshisekedi de l'équipe. Parce que ici, Tshisekedi, même si tous en un état fragile, bakolia na bango, mais
faut que Koya Tshisekedi na pouvoir et engendrer ba conflit pe belé outre ba conflit tozaki nango parce que ba yebi que oyaye c'est un nationaliste azali muto misu makasi même s'il n'affiche pas visiblement o ezali ba sentiment na ye caché mais azali muto yo aye ko représenter valablement ba intérêt ya ba congolais akolinga ko céder te ata yota muke soki lisolo ya malamu esalamite. Alors avoir déjà comme ça au sommet d'un pays, ezali pas si pour n'avoir intérêt, il y a surtout des malfaiteurs rebelles autour des multinationales, des capitalistes, il y a ndenge na ndenge. Alors, important ça biso na analyse ezali que monsieur Martin Fayulu ba pesa qui était si à côté la soki a kokisu ko servir bango na plan na bango bazanango. Ils ont planifié bayebi que les côtés Katumbi na batu les anciens kabylistes ils ont le plan oya bango plan ezali ko manipuler l'élément oyo bango batika ki na kati système au tseke daza na kati ko déboulonner. Ça dit quand on parle de ces éléments là on voit les agents de services secrets, on voit quelques éléments na kati armée toujours la presse na bango ningi bazali ko utiliser yango. Ça dit ba communicateurs na bango wana baza toujours payé jusqu'aujourd'hui. Kabila a créé des communicateurs uniquement pour aveugler les Congolais, pour distraire le peuple congolais. Je prends un exemple typique. Toutes ces semaines, les gens se sont beaucoup pris. L'État a se donné la vie privée au président de la République que l'actualité est importante. Ça, c'est l'œuvre de Kabila, ça, c'est l'œuvre de l'ancien régime. Bango baza régime moko plus ces cadrage plus ces ali manipulation ba dirigeant qui ba congolais na ko manipuler batu na ba fausses informations na kocha batu na distraction na diversion ça dit likamwe ezo sale meza mususu bango ba inventer réalité moko boy po ba distraire bino ba koti loko na bango baza na kati ko planifier. C'est là où tous autres télé na ba senga na ba congolais belé il faut éviter la distraction. Distraction lelo s'appelle Martin Fayulu parce que il a cette mission là. Mission na ye mené comme que à distraire ba congolais au moment où ba autorité ba kozala focaliser na ye il y a quelque chose qui se prépare na coulisses pour na ko chamboka na kati insécurité. Coup de chapeau na ba autorité il y a ville ministère et intérieur gouvernement présidence de la République on va comprendre que qu'il est important parce que liberté à manifester yazali kolobe ezali nango constitutionnel mais quand une manifestation se prépare comme une guerre, oyo batu baza ko planifier na se. Batu tout bayebi quelles sont les réalités qui ont conduit à la arrestation ya Jacques Ndala. Mais intention ezala kaka ba mêmes intentions oyo Fayulu azanango, ce ne sont pas des marches normales. Mais awa tomoni Ngobila. Lokola a déjà informé parce que Ngobila reçoit aussi des instructions de la haute hiérarchie sur base des informations au ministère intérieur à travers le service à sécurité que voilà il faut que se préparer parce que bateau va pouvoir contrôler la réalité non c'est na kati o lekanamboka c'est ce base on a interdire que axe ya pont Matete ti na aéroport ya Njili marche ko sale makuna te makambo ko leka kuna te ceux qui olingi marche bandela na pont Matete matali kolo il faut toyeba yango que axe wana balobi c'est Tchangu ezali district où ezali plus peuplé pour la ville à Kinshasa mobile. Tangu ba mibenga kuna balobi que bana Chine populaire c'est parce que masse za kuna ya kosakanate. D'ailleurs ici c'est le même le lieu à quoi interpeller ba autorité publique. District wana ezalaka mingi négligé en matière stratégique alors que c'est là où ba makambo ba réalité belé et ça les melaka. C'est là où peut la manipulation belé ça les melaka eza place peut ba politicien belé ba kendaka ba comment peut ko kende ko inventer ba makambo na bango parce que là où il y a une forte marche na baisse il y a éducation ezali lelo na mboka na biso bazali ko bunda na effort à gouvernement pour na ko relever na masse wana il y a possibilité à ko manipuler ba jeune belé quand on sait que lelo ba jeune bazo constituer 70% de la population congolaise 20% la majorité il y a Congolais ce sont des jeunes que quand ces jeunes là n'ont pas de l'emploi bah ça facilement manipulable to senga qui même tozo bela to lobi ba kamwa service national obo kangaka ba kuluna te
Makamba service national oyo bozwa ba jeunes volontaires, ramasser des jeunes volontaires, ils sont nombreux ba luka même ba mapa kolia. Mousso azozwa tante place ni à cause de la taxe 500 francs. Il est facilement à acheter même na 1500 francs pour asimba machete. Ramasser tous ces jeunes gens-là, service national, pour élargir Rango de manière à ce que les volontaires, les volonté, les o salami ya makambo ya agriculture, état-major ya makambo agriculture, et déboucher pe na politique moko révolutionnaire et koko sala que les jeunes gens oyo baza désœuvrés, bazwa misala, yango et ko faciliter biso tâche en termes de manipulation o ba jeunes baza exposé nango. Alors, pendant qu'on retourne dans le sujet, Martin Fayulu te moni que le Ngobila a déterminé qu'il y a ce plat qui a santé, qui a le bail qui a marché. Mais tant qu'on moni que réellement, l'autorité urbaine, le gouvernement, baza lisu likola lisu na stratégie na bango basi batimbelango. Allez, alandi siko il emboîte les pas maintenant ko landa mboso. Parce que to bosanité to ba quand même pena ba élément na biso le que mboso est en train de faire l'enterrement à Fayulu. C'est campagne au Mbosa zo sala, eza campagne où il fallait ba politiciens belé ba sala. Pona kolongola ba jeune congolais belé na molili, kolongola ba jeune na distraction au Fayulu zo linga cha sou bango. Non voyez tozo marché pona makambu ya élection, ezala triquete tout ça, élection na délai constitutionnel, basi ba répondre na ba question wana. Les jeunes gens n'ont plus le temps d'être manipulés. Pour la question où est allé ma élection, quoi que ce soit, ces réponses-là, na kanisi ba confession religieuse ndenge présent le baki, paix Assemblée nationale, bah ça déjà prêt, il y a déjà un plan pour ça. Mais le coup là, il y a une mission à Bango Ezali à cause la sabotage, créer un chaos pour faire revenir Félix Tshisekedi à la table, et on va planifier qui ndenge wan. C'est-à-dire Martin Fayulu est en train soit faire un chantage à Kolinga que Félix Tshisekedi soka attendre ngal oh le boko mi ko luka parce que c'est ce que Mouzi trouvé makele lo bazo tsa ezali pour pousser Tshisekedi que attendre bango le sur le boko wana moni que le boko wana Mouzi to azo akomi ko luka ngo le sur ko luka dans des couloirs quand nini besoin appartenir parce que lelo bazana kanté bokotia makolo côté nini. Alors ils veulent ici que soit chantage Tshisekedi va nous récupérer parce que c'est lui qui a le pouvoir, il a la possibilité d'attirer Azwa biso amema biso. Mais Fayulu na mutema na ye mabe, il sert maintenant les intérêts à bakabilistes na ba occidentaux oyo plan na bango eza sabotage ya régime ya Tshisekedi. Et ce que Martin Fayulu fait n'est pas différent na ba vidéo tozo mona ekomi ko circuler na ba réseaux sociaux ba vidéo ya Mindele bazo présenter président collaborateur ya ba Rwandais. Tous ces sabotages, ils ont planifié et ils ont acteurs. Les acteurs, ils ont utilisé la confession religieuse, les Senko, les SCC, ils ont utilisé certains acteurs politiques, ils ont utilisé des jeunes gens. Sabotage, ils ont déjà averti depuis longtemps. Donc ici, nous devons tirer très attention. La menace, elle est maîtrisée jusque-là, mais elle n'est pas encore éloignée. Makanisi na bango eza mabe makasi pona mboka donc o bango bazo planifier ezalinde na soutien na bango parce que ezaka ba antécédent na bango na Union européenne banyongo ba futa kité. Ce sont des dettes qu'ils n'ont pas su payer lokola lamuka ekufa qui sait qui ont mis l'argent pour na makambo la muka jusqu'aujourd'hui bazana kanda bambongo na bango bacha nanu ba se retrouver te ils doivent continuer à voir par quel mécanisme o toko créer incident na Congo et ko sala que tous acteurs na biso bakota na scène pour tout récupérer bambongo na biso. C'est ce que Tshisekedi ne veut pas et ne laissera jamais faire. Pe biso tous a convaincu qu'avec la détermination du peuple congolais makambo ndenge wana et ko sala maté. Du moins ba congolais baza averti sur oyo Fayulu azana kata ko planifier. Marche. Il faut toujours ministre intérieur à continuer à redoubler vigilance na ye. On peut toujours laisser Nabatuba marcher na bango, mais que la sécurité fasse son travail de manière à ce que d'ici kaba machette ezali ko somba mana batu oyo baza ko continuer ko représenter menace pour la sécurité mboka bacha bango maboko. Vous verrez que cette marche là et ko sala lango inutile ba ko tika nzela wana bango moko. Mais objectif na bango ezali que kawe salema pour ba présenter na ba média oyo bango basi basomba que au Congo voilà ce qui se passe, Tshisekedi n'est pas capable de diriger, aider nous
pour bakende na voix bango balingi bakende na congolais il faut to fongola misu. Deuxième point o tozo kota tolobaki tozolobela makambo ya protocole d'accord régime ya Kabila etikeli biso parce que bato bazo continuer koyebisa biso Kabila sa kenda me bozo tanga bakombo Kabila mutazo empêcher bino bosala. Mais oui, 18 ans après lelo o tozo sa les ali o lelo ezo salem à travers président de la République Félix Tshisekedi ezali réparation. Ça dit si tous les Congolais conscients au bazo telema lelo kombo Kabila ezo sila mnokote, c'est parce que le pays a été vendu. Mboka était kamaki nango ese kenda lelo tokomi ko réparer ba mabulu eza kili na mboka. Parmi mabulu wana ezali ba vente ya ba concession nyonso minière o esalema na kati ya mboka na biso na ba province presque tout. C'est un chaos pour les pays. Lelo tokomi ko luka ko revoir ba contrat wana tokozanga kotanga komba Kabila tende pendant que chez Kabila c'est là bazo zonga lisusu pour montrer aux gens que bango nde mutu bakomi ba brebis, bango nde mutu bakomi ba donneur d'exemple, bango nde mutu bakomi ba modèle ya kolakisa batu ke il s'était bien tant tozaki une époque na biso, voilà la marche qu'il faut suivre. Il faut que la amnésique tous en a trop perte ya mémoire totalement pour ozo bato bongo lokola modèle. Protocole d'accord est signé entre République d'Angola na République démocratique du Congo sur l'exploitation pétrolière dans la zone d'intérêt commun. Et ça l'a mis le 25 septembre 2021, à 1h30, c'est-à-dire sali débat à Makassi. Après débat au basalaki entre experts na biso Congo via ministère ya hydrocarbures na République serre ya Angola. Mais il y a un scandale parce que ce qui est dit à la presse, ils ont affronté. La politique a toujours ces vertus-là. Il y a certains secrets pour éviter le scandale. Mais le pétrole, les Angolais exploitent Kayango depuis des années et des années. Congolais, Azwakata 1 centime. Bateau bazana Congo central, bayebi, mususu bazana bango informé, mais la plupart bayebi na bangote. Que société wana o exploitaka parce que zone d'intérêt commun ezali zone oyo na ba frontière place ba limite ba frontière ezali na zone moko netre ezalaka et permetaka que ezalaka que bato akoto na bato akoto yo bokoki ce qui est loko important ezali bokoki ko partager yango ezalaka surveiller entre les deux pays donc place oyo frontière ezali na ligne wana c'est ce qu'on appelle la zone d'intérêt commun. Mais le coup la pétrole est monanaki. Bangolais ba kotisa na bango kaka ba nini na bango ba banda na bango ko exploiter pétrole kuna. Na ngambu na biso comme les pays n'étaient pas dirigés. Ceux qui bazotanga komba Kabila bandoki wana bazo continuer ko lobango. Non. Franchement, eza koza la partie prité mais nous savons que le Congo n'a pas été dirigé. Tozaki na un commerçant à la tête du pays, un parvenu wana mutu asali ke mboka ete kama na niveau nyonso. Et il y a même certains au Bazaki qui bakabili c'est le bazo sala ba révélation pour na kolobaki a dirigeant qui na yembo kate c'était un figurant makambo ebele le quoi azobandai ko maîtriser ngote bato ya ye bazo ya pe na ba cop na bango et le pays était dirigé na ba forme oyo bango balinga ko memela mboka quand celui qui est à la tête du pays n'est pas un visionnaire a comme un simple représentant yango monaki bato na ye bandai ko kumisa ye ceux qui voyaient leurs intérêts au Congo ayebi que sona kena Congo na solisi Kabila naza déjà na libulu place nini nga pe na ko exploiter les Sud-Africains les Zambiens Bangolais tous les pays frontaliers au tozana bango awa bakoma ipe na ba intérêt na bango na Congo ça dit mondela zo exploiter biso bandeko na biso pe ba africain bazo exploiter biso parce que le Congo n'était plus un état. Makambo eza pasi koyoka ngona matoi parce que certaines personnes tozolo bakango bazo yoka kaka te bazo kanisa ke Tshisekedi avandi azo sala eloko te mais mabulu oyo nana kozipango mabulu oyo lelo ezopesa pasi na mboka c'est parce que batimola ki ngona misu na biso nyonso lelo tozolo belango pour certaines personnes bazo kanisa ke ezali théâtre ezali ke eza acharnement basi bozu bokonzi pour bo réparer bozanine pendant 18 ans planification ezalaki te pendant 18 ans trajectoire bazo mema mboka ya lifelo pendant 18 ans on a enterré l'état congolais c'est le crime ya Tshisekedi lelo eza parce qu'azo linga ko réparer ba mususu bazo zela
ce qui est commis na assiette na ye azozela ngo na libumu ce qui mukolo ya kolia tondi wana pona ye changement bandeli wana mais mboka oyo ezali réparti mboka lelo oyo déjà c'est kenda na betape belé mabulu oyo etimwami eza tellement milai il y a des choses bande ko mususu to comment comprendre que to côté ya bango te na maloba ba mususu il faut kaka ba souhaiter à bango parce que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension ils a pas cité ezali benjure te niveau conscient na biso ba congolais eza pasi même bato baza ba lettré mususu bazo pesa difficulté parce que information ya malonga eza te ko aider ba congolais ba yeba mboka eza na état nini. Donc quand les gens baza kwa kiliti les étrangers qui nous observent bazo ka pasi na mawa bazo ta la congolais za les susu mututé. Donc quand on fait des révélations graves bato bazo mona te qu'il faut d'abord réparer, il faut sécuriser les pays mboka ezonga état. Koliana komela, le pays nous appartient, mais il faut reprendre le contrôle de notre État. Donc, bitumbo tseke dazo bunda aza presque yemoko parce que niveau de compréhension ba congolais belé eza pasi eza na se mingi. Donc, contrat pétrolier tozo loba oyo, accord na bango ba signé ba lobi que non, ba pesi ba expert pendant 3 mois pour ba pesa cahier de charges ya makambu ndenge nini ekosalem. Mais pendant tout ce temps, une entreprise française na ebité mususu basangana ki soki na ba anglais bazo exploiter na bango pétrole wana na zone d'intérêt commun mais allez-y comprendre mabulu boni oyo kabila ki ba étranger pour na ko s'éterniser na pouvoir diplomatie n'importe kabila ezaka diplomatie ya kotambola na basaki ya mbongo ya ko brader Congo ba minerais ya Congo pour s'éterniser au pouvoir ba kabiliso lelo bazolinga ba comme ba donner des leçons ce sont des gens oyo pour s'accrocher au pouvoir, bavandaki na bango na souveraineté ba congolais te. Ils allaient partout. Chaque diplomate au Kabila azotia na pouvoir, il s'enrichissait parce qu'azo tambola na ba maleta ba millions ou soit bazan intérêt moko o bango ba ko céder na pays tiers. Mais parce au tseke ya komi na ngona pays Grand Lac yangwana, parce au tseke da zana ngona Union africaine yangwana, ba pays belé ba yebi ke Congo ezali bulu na bango. Quand Tshisekedi amène de nouvelles réalités, il faut maintenant que les gens apprennent à nous respecter. C'est-à-dire ceux qui ont intérêt à les Congolais, qui exploitent illégalement, il faut respecter les Congolais. Les Congolais en tant que pays. Le Congo, c'est un État, il faut respecter Biso Bongo. Et comme changement de mentalité, à l'interne, il faut changer de mentalité. Si c'est que dans la campagne, même pour le monde entier, au bazota la Congo, va changer regard na bango vis-à-vis na Congo, va respecter biso pe na ba droit na biso. Ça dit Congo, ba talango pe lokola un État. C'est un travail difficile, extrêmement difficile. Oyo, un pays, un président volontaire ne suffit pas, mais il faut ba Congolais mitoué et ça la peau, toi arriver, il y a cheminer la même vision au président Zanango. Les gens pensent que ça suffit parce que batbazo quand c'est que biloko soki kiti ma commune ça suffit. Non, il y a des réalités très profondes. Oh, les leçons ça là que mboka na biso toujours récupérant avec Félix Tshisekedi pas à pas. Mais certains sont dans une totale ignorance. Il y a des réalités zoli kana mboka na biso. Donc, cet accord pétrolier ça moko ya ba réussite. Na c'est pas l'élément oh parce que certaines personnes ne tirent pas peut-être attention parce que bazo mona un accord simplement signé pour la zone moko d'intérêt commun. Mais c'est une très grande réussite parce que nous voulons de découvrir l'intérêt na biso pour recouvrir les alibas droit na biso ezalaki ba alienango na mauvaise politique à cause de la mauvaise politique de Joseph Kabila. Pour l'État on va attendre pour se documenter ba yebi que cet accord est une vraiment très grande réussite. Na koti rapidement na sujet oyo ezapé très inquiétant oyo la makambo sécurité à l'est du Congo. Parce que Batobele bazo continuer ko lobela makambo état de siège oyo. Tozo continuer ko lobela ngo en toute positivité parce qu'il y a tout un groupe d'individus oyo bazali motivés na ba moyens financiers na ba intérêt na bango pour na ko décrédibiliser ka état de siège oyo ezali lancé na président de la République. Visiblement officiellement sur base à ba information sur état de siège est rapporté déjà beaucoup. Mais des avantages, c'est que l'ennemi qui se sent déjà battu bango en étau, va changer ba moyen na bango ya ba force na bango de dissuasion et comme maintenant sabotage.
na ba oyo baza na sphère politique maintenant ba déclencher maintenant contre-offensive, c'est-à-dire ça la sabotage pour dire à l'autorité arrête na makambo état de siège. Donc ici on peut rappeler que ceux qui présentent la République à l'Obakango tout on attribue aux Nations Unies qui état de siège oyo et qu'aussi la kaka mukolo oyo ba motivation raison oyo to sala que to chango to atteindre ango to atteindre but to se fixer qui ndeto ko mettre fin et puis si bango passe place bazali balingi ko zonga simate. C'est pourquoi avant d'aborder ces points dans senga na bandeko na biso ebele ya est du Congo o baza ba ve patriote oyebi ke o participer na mouvement rebelle mon côté oyebi ke ba intérêt o ezali lié na ba massacre ya bato o ezali lié na ba guerre ethno-tribale ils ont profité nango na yote ezali moment oyo o aider nation na yo oza la FARDC na mutema pour aider que paix ezala restaurer na est République démocratique du Congo ou ils ont faire partie na Grand Congo. Alors ici, toujours le sujet à 11 rebelles oyo baza capturés. Et ce n'est pas la première fois que réalité a Bouezo Salema. Ba rebelle ba capturé bango 11 na ba FARDC na Ituri. Mais na kokanga bango ndenge ba kangaki bango ba livrer ba secret. Certaines choses ne peuvent pas être dites publiquement na ba autorité na biso militaire et politique pour des raisons d'état, mais ezali ba scandale ou ezali ko lakisa ils ont côté biso au cœur. Il y a la réalité à autres zo benga guerre alors que c'est un business où ils ont déjà na kati ya makila ya bato belé. Ils ont na kati ya makila na sang ya ba congolais ebelé bandeko na biso, ils ont na sang ya ba étranger ba pays voisins na biso na ba occidentaux. Ça décide comment dans un état d'esprit bato ba yebi ke soko lingi na yo ko zo mbongo facile. Pesa mbongo na certains congolais simbisa bango minduki ba ko boma bato yo ko banosa na yo ba minéré na yo ndenge za na kati ya kosala. Alors ici, les rebelles ont capturé qui va citer ba combo il y a certains kabylistes, ba mususu baza ba députés na kati Assemblée nationale, ba mususu baza ba députés provinciaux. Alors préparez-nous que dans des jours qui viennent, ba ko arrêter batu parce que chaîne wana ezo continuer ko kende FARDC baza ko continuer ko renforcer yé na basta de nyonso. Outre nini plaidoyer au président outi ko sala po balongola embargo militaire. D'ailleurs, cet embargo, c'est un complot. Visiblement, un complot. Oyo ba planifié ki biso ba pimeli biso minduki ba armé ba envahisseur. Minduki asika ezo kota mais ezo kende na ba rébellion. Mais RDC officiellement sous embargo. C'est parmi la plus grande diplomatie au présent au salapo que biso Congo bazo zonga na ba droit na biso. Il fait sa diplomatie pour le pays ébélé. Parce que les gens ne comprennent pas le président de la République n'a fond awa. Alors ça la diplomatie n'a pas efficacité. Mais nous sommes un État faible. Le Kabila n'a pas laissé un État. Mboko ezaki lisusu État si tu sais que dit présence na ye moko mutezo sala ke bato ba banda ko affirmer que l'État congolais doit exister. Même si subsistance ezo senga ke to banda ko zongi c'est l'État efficacité na ye petit à petit. Eza biloko eza facilité na ko expliquer bato belé oyo baza na information de base té. Dans les prochains jours to connaître ba kombo ya bato oyo baza impliqué na oyo zo benga même ba ADF wana il y a des ADF politiques o basi basala allégeance basi basali allégeance na bango na ADF bandimi na bango bazala ba terroriste pour des intérêts o ya bango. La réalité ya menace terroriste na ba pays ya Orient kuna oyo baza ko s'opposer l'absolutisme na domination américaine est différente dans la réalité. Il y a des fautes à connaître. Certaines personnes au nom de la réalité politique na bango, baké na bango ko ça l'allégeance, baké ko transplanter mouvement wana ba ko tsango na RDC au nom des intérêts na bango. Pour business na bango ils la plus sécurisé, il faut créer cette menace là, il faut transplanter ko zo menace ya ADF ko komisa un mouvement terroriste valable na Congo. Comme ça, l'autorité congolaise va bandana bango ko bundakaka autour ya ba rébellion pendant que bango bazo continuer ko exploiter ba minerais na bango. Ba zone wana et continuer ko zala sous contrôle na bango pour ba exploiter ka ba minerais na bango très bien. Vous verrez que la réalité politique est belé. C'est ici qu'on comprend même que bactère kabiliste belé. Bato belé ya ba kabiliste ba défaut tozolo ba wana ba responsable na bango politique mususu baza na kati ya batu ya kabila mususu FCC wana batu mususu baza libanda. Prochainement ba komo na bango ezo banda kotanga bomona ba réalité oyo ekoti na mboka na biso, ça dit bato bazo bunda contre état de siège.
la plupart au bazar sur le terrain sont des Congolais. Ba commerçants au baoute kolobela awa ba commerçants ba te belé en ndenge na ndenge oyo bazana ba commerce na bango bazana ba boutique na bango, ce sont des Congolais. Alors outre ba tribu na bango, outre ba ni na bango to ko tangate par élégance pour na koloba ke batangi ba école hôtel batangi ba école hôtel, mais tous les Congolais nous avons des concessions à faire. D'ailleurs ils ont un numéro spécial au biso to ko sala pour na kolobela lisusu avec beaucoup de clarté, réalité à guerre à l'est sous l'ère Félix Tshisekedi. Je pense que sur ce point, nakoko suka wana pona ko yebisa bino que sengeli malamu to changer ka ba mentalité na biso ezali important. Le président de la République azo sala musala makasi pour être Congo et redevenir réellement un état et puis un état de droit. Mais celle la volonté ya président de la République ezo suffire te ba mentalité na biso ya mabe il faut to bannir yango pour to aider président à asseoir édifice ou ezali construction ya état de droit. Ce que c'est là qui na émission oyo, ko hésiter te ko partager ngona voisin, yépe a changer mentalité na yé, abonnez-vous na chaîne Osoko s'abonner kité. Merci à l'équipe technique ou accompagné qui ngai comme d'habitude, ndeko Chako na ndeko Mike o bazaki na technique pe na réalisation na chaîne oyo. Quant à moi, je vous dis au revoir et prochainement. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mi Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.